Soki tata nzambe aza liboso na yo, ata mupepeye, akostope yango, pe akobundela yo. Tika ete kimi ya nzambe, ezala bongo na mabote na bino. Encore une fois, je vous dis bonjour. Cela dépend l'heure à laquelle obokolanda biso, partout bozali, na pesi bino, merci mingi parce que bozali ebele. Oyo na bongo émission na biso likambo ya mafuta. Merci beaucoup na ba message na bino. Un grand merci na ba réaction na bino par-ci par-là. Un grand merci pour la confiance. Oyo bozo pesa biso et surtout to pesi pe matondi na bino batu boko critiquer ezo sunga biso poto avancer juste to percer lisusu na musala nzambe o tozali kosala. Alors c'est votre émission likambo ya mafuta lelo ezali émission oyo to benga bongo tozwa kata ya kozwa bongo connaissance enseignement pe to vale saka makambo lenge sengeli. Thème na biso ya lelo tozo continuer toujours na connaissance mais to kozwa bongo sous thème na biso pourquoi Jésus-Christ, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a zambete na islam. Alors je suis avec le pasteur Chamala Gédéon. Je dis bonjour papa. Bonjour maman Patricia. Bonjour nabalani nyonso ya likambo ya mafuta. Et topesi mbote à notre guide spirituel et le prophète messager Manuel Dodi. Pe topesi mbote na ba franchi nyonso et surtout na basali ensemble sur l'église corps du Christ, même les hommes scientifiques qui s'intéressent à cette émission parce que c'est l'émission vraiment la plus suivie aujourd'hui au travers l'humanité. Nzambe tata apambola bino bolanda biso na bolingo na esengo et surtout meilleur vœu encore et bonne année 2024 partout où vous nous suivez. Merci. Merci beaucoup papa. Durant cette semaine, nouvelle ligne et les cas qui Oui, semaine dimanche le 14, c'était notre grand rendez-vous il y a moi. Donc prière et il y a bénédiction. Il y a visitation divine. Donc il y a une fois le mois, les jours où Dieu vient visiter son peuple. Psaume 65, verset 10. La Bible dit quand il visite son peuple, il laisse l'abondance, il comble son peuple des richesses. Et c'était le 14, il y a dimanche passé, où nous avons été au rendez-vous. Et ce Dieu-là a toujours été au rendez-vous au travers son instrument de travail, et l'homme de Dieu, le prophète messager Manuel Dodi. Et par miracle, on a vu ce miracle, et comme il parce que à chaque fois que tozo célébrer la prière en Dengwana, prophète Emmanuel Dodi yemoko aza miracle. Ah oui. Ce qui appelle sur le boko ozu miracle. Donc mutu ya ndenge wana donc à chaque fois tozo ya na prière wana visitation divine et salamaka une fois le mois, le premier dimanche du mois qui tombe le 10 ou qui vient après le 10, dimanche wana ezalaka dimanche ya visitation divine et toyaka toyela biloko misatu. Ne particularité à prière wana. Eza prière nzamba révéla qui prophète. Toyelaka eloko liboso toyaka ko présenter ba besoin na biso pa na nzambe tata. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins. Nde toyelaka mutu nyonso na sena moy. Oyo koloba ke yaza na problème ete azate. Même ba roi ba konzi ba na ba problème. Nde nzambe na mawana ya révéla qui prophète messager Manuel Dodi le premier dimanche ya mois oyo est tombé le 10 il faut bana nanga nyonso bana ba problème na sena moezo tungisa bango et juste solution te baya na ba problème koya ko présenter nango epa nanga nzambe tata nde eloko liboso to yelaka eloko mibale to yelaka ko adorer nzambe wana d'une manière spéciale. Nous venons adorer celui qui vient résoudre nos problèmes. Celui qui vient trouver solution à nos problèmes. Parce que quand on l'adore, il se manifeste et il donne ce qu'il a. Et troisième des choses, toye la kana prière wana ya visitation divine ya nouvelle ligne, toye la ka ko offrir ko bonza les offrandes des actions de grâce. Parce que ce qu'autangi na Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Un, vos besoins.
il y a pas besoin to yaka ko tali sango pa na nzambe parce que tina te ya yo kamatela mutu ya mokilio ba problème na yo yo zo kamatela mutu ba problème no tamsu mutu na pe azana ba problème pe ya ye lekeli ezui na no solution te tala tina le prophète messager Manuel Dodi quand Dieu lui a révélé ces choses ne biso ba na nzambe to yaka na une fois le mois ko kamatela nzambe en nous les problèmes à Dieu les solutions. Tango te présenter ba problème na biso pas na parce que nzambe azana ba solution ba problème ba tout nyonso na sena moy et ya mibale to yaka ko adorer ye oyo azoya ko pesa solution ya misatu to zoya ko offrir ko bonza les offrandes et des actions de grâce pour que vie na biso ekota kati na ba action de grâce parce que dans les actions de grâce bolamo eza ebelé. Parce que ils en habitumba mususu nzambe wana abundela kabiso sanke toyeba omoni na vie ma sœur oyo na ngila loba eza très important omoni soki vie ya mutu koti dans les actions de grâce et koti dans la miséricorde et koti dans l'amour de Dieu même ata basalelo makita ndenge nini bakolonga kayote parce que avant balonga yo il faut balonga nzambo asimbi vie na yo même to lancer même message na ba oyo bazolinga ko combattre prophète et messager Manuel Dodi bazolinga ko combattre musala oyo tozo sala avant combattre mutu lukana no mutu wana lukana no ici le plan spirituel atelemeli wapi loboko nini esimbi mutu wana soki o lukina no yete ko risquer ndenge bible zoloba na acte 5 38 à 39 ke bokeba bozo courir risque ya ko combattre muto yo azana nzambe zoka nde bozo combattre nzambe. Voilà pourquoi vie na biso à chaque prière on a premier dimanche du mois dans les actions de grâce kuna nzamba bundela kabiso bitumba kuna nzamba panzela kabiso makita kuna nzamba protéger ka ba vie na biso kuna nzamba fungolola kabiso manzela kuna nzambe azosopela biso mawana ye. Voilà en bref bolamo yo tozwaki le 14 dimanche passé. Merci beaucoup, Papa Chamala. Ezali Kambuya Mafuta, c'est l'onction qui fait la différence. La Pesi Bongo, Mbote Paya Ndeko Mukendi, Oyo, Azali Sousia ko présenté, Azali Kibongo, imam, mais c'est quoi Yakomi, mot Christo, chrétien et affranchi au vrai sens du mot. Bonjour, frère Mukendi. Bonjour, maman Patricia. Bonjour, Nabalandinho Soyali Kambuya Mafuta. Bonjour, on a notre guide spirituel, le prophète messager Emmanuel Dodi, notre conseiller spécial. Bonjour, on a bafranchi nyonso oyo ba disposa katana bango pona kolanda oyo ezali enseignement to makambo ya bosolo pe na basali nyonso accord de Christ bayo balingi biso na ba balingi biso te to pesi bango mbote bisika bazali. Souteme na biso ya mukona lelo ezali pourquoi Jésus-Christ azan nzambe te na Islam. Avant to kota na ba question oyo bandeko batindaki ba question ezali tellement ébélé lelo to kokile penza malembe vraiment minute na biso lelo eza vraiment coincé makasi. Réponse ça pana. Islam premièrement bandimelaka Jésus-Christ te qui aza nzambe basalelaka surtout ba écriture ya Bible mais na koyoka ya ignorance. Le prophète messager Manuel Dodi a ebisi biso que Bible est apanage ya basakoli. Pour comprendre Bible, il faut oser na révélation. Si ko bango batanga la Bible lokola français. Batanga Bible lokola français. Bazu yango lokola récit ndema sala oui. C'est pour cela moi ba comprendre makambo ba otanga ezate. Premièrement, babandelaka na 1 Jean chapitre 4 verset 12. 1 Jean chapitre 4 verset 12 oyo lobi ke ezana mutute o déjà amona nzambe c'est-à-dire nzambe amona nakate ba rejoindre ngo na exemple ya Jésus ki ayaki batu ba mona kiye koma akoki ozala nzambe wana pona bango bazu 1 Timothée chapitre 6 verset 16. Donc elobi ke ezaka na mutu moko te atikala osala nini komona nzambe pona bango nzambe amona nakate mais na ba chrétien oyo connaissance ezalaki te akoyebisa bango ke non ndenge eza boye akitaki alataki nzoto ya mutu po abikisa biso eza vake alobi bongo na oyo ayebi
mais musulman koye akozongise na Jacques chapitre 1 verset 17 oyo lobi ke azalaka na ombre ya variation. Donc a changer kate comment ako changer wana bayogela ka na nzoto comment ako changer lelo azala nzambe lobi azala mutu mais sans koyeba ke na kati ya Jésus azalaki nani nano, Christ azalaki nani, Jésus Christ azanani. Nyonso wana Jésus azali nani? Ils ont une différence entre Jésus tout court, entre Jésus Christ ou Christ. Ils ont biloko différent. Mais ba chrétien oyo msusu basangisaka biloko on a manque ya connaissance. C'est pour cela tant to yebisa bango ke baluka connaissance. Oyebi ke connaissance c'est l'équipe même le sambo. Connaissance est important et l'équina lo sambo parce que dans le sambo on peut salango bien il faut la connaissance. Le sambo sans connaissance c'est ça makelele. Il faut baluka connaissance. Le prophète messager Manuel Doda yebisi biso que non Jésus tant wautaki na prière il y a 40 jours amekamaki na mongonati nini sauvaki pas prière kendaki au sala mes connaissance parce que yebisaki que il est écrit on les a déjà nini connaissance non et ça le sambo ta yebisi et komama on déjà ça connaissance et ça force oyo et côté les missa mon Christ même dans le sambo pour sambela bon yango bien faut connaissance bango sikoyo bayebaka te qui est Christ, qui est Jésus et qui est Jésus-Christ. C'est pour cela que les musulmans bambriaka bango na lo lenge moko moyeba comprendre ngo ezalité. Prophète messager Manuel Dodia yebisi biso za na différence entre Jésus Christ et Jésus-Christ. Jésus, c'est la parole faite chair. Dans Jean 1:14. Donc zoto oyo liloba oyo salaki nzoto c'est Jésus. Mais maman Patricia, oko somba mutuka lelo ebimi na maison nango mutuka wana iko travailler pambate. Pour travailler il faut carburant, il faut ocha mafuta. OK, nde ebimi na nzela esali. Mais moteur oyo falaki e fonctionner na kati ya Jésus. Oyo azalaki parole faite chair, moteur oyo salaki que Jésus a fonctionné nde zalaki Christ. Parce que sans Christ, Jésus alingaki a travaillé. C'est pour cela na kati ya Jésus bomoto eza bango babengaka prophète na bomoto wana parce que za na makambo mususu pe bando résister et pas Jésus. Omoni mais soki Christ akoti na kati na ye eloko moko te ko résister lisusu parce que oyo abandaki faire fonctionner Jésus eza Christ. Mais ce que bango bakomblaka tout na Jésus na Christ basangisaka nyonso or que Christ aza force oyo salaki Jésus a existé mais Christ ayakate sans nzoto ezala. Il faut nzoto moko ezala formé pour aya sala nini avanda na zoto wana. Soki tolandango na Hébreux chapitre 5 verset 10. Omoni donc Christ ako yate soki nzoto ezate faut nzoto ezala nde Christ asali. Wana ilakisi ke entre Jésus na Christ ezana différence. Tous exemple msusu na Matthieu chapitre 16 verset 16 à 17. Pierre atambola na Jésus, avanda na Jésus. Pourquoi tango Jésus a tunaki yeke bato bazolo bani atunaki bato bazolo bani ni ponanga. Ba o balobe oza prophète, oza Eli, oza nani. Atuni siko bango siko bino. Onga nazalaka na bino. Pona bino naza nani. Pierre ayebisi yeke oza Christ. Pourquoi le baki teke oza Jésus? Parce que avant na ye ayebi ke oyo Jésus mais alobi na ye que tu es le Christ le fils de Dieu vivant. Mais pour aller alobi ke oza Jésus pour na kolagisa mais yo kama aloba Jésus peut aboya kite ke oza Christ aboya kite yo kama aloba Jésus alandisi ayebi se ke eza ni makila ni zodote mais c'est mon père ayebi se ke tata na nganda sa nda révéler yo makambo moni siko. Donc na kati ya Jésus ezalaki na Christ nda ezalaki fonctionner na kati ya Jésus. Siko ba mizima moyeba yeba makambo yo ezate. Bango ezaka makelele. Bakitili susu balobaka ke Jésus abandaki osambela. Nzamba ko sambela te po akosambela nani. Tozi like chapitre 3 verset 21. Oza ba verset bango ba utilizaka. OK. Pona kolakisa ke Jésus abandaki osambela. Pona ngonga tokopesa ngo ka bandeko bazolanda biso bakotanga ngo na bandako. Luc chapitre 3 verset 21, Matthieu 14 23, Marc 6 46, Luc 6 12. Luc chapitre 3 verset 21.
Matthieu 14, 23. Marc chapitre 6, verset 46. Luc chapitre 6, verset 12. Okay. Ba verset oyo nyonso ba musulman basali la kango lokola arme ko lakisa ke Jésus abandaki ko sambela. Koma nzambe akoki osambela. Akosambela nani parce que yende mutu bato bazo sambela. OK. To ke na bango siko na Coran na bango. Soki Jésus azanzambe te po asambela ki. Wana na ignorance na bango popo na biso atango na ekodim soko zo lobela Jésus to raibi ayebi ozo lobela nani. Soko zo lobela Christ ayebi ozo lobela nani. Na bana oyo nyonso ya ekodim ya message au prophète messager Manedo Damemi ba yebi soko zo lobela Jésus ozo lobela nani. Sikoyo oyo nazo ya bango na ignorance na bango wana. Tozwi ke Jésus azanzambe te po abandaki osambela. OK. Tozwi Coran chapitre 33 verset 56. Elobi boy. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Elobi donc ala na ba ange na ye bazo sambela pona prophète. Bino ba ebondimi bo sambela pe pona prophète. Question. Ala nde oyo ayanolaka exosaka ba prière ya ba musulman. Awa ala zo sambela pona Muhammad adressé nani. Voilà. Awa soki Jésus azanzambe te po asambela kasiko awa ala pese kaza zambete. Il s'adresse à qui? Parce que yende nzambe oyo exaucera ba prière ba musulman. Mais inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc ye na ba aja sangisi bango bazo sambela pona Mahomet. Na ko exaucer prière parce que nzambe ye moko mutazo sambela. C'est qui azala qui fait na ba maka na ba besoin kasite azotali sa ba posa ne ba ya tumusu oyo aya ko sunga ye maka mususu elani ako te to ko kende mbangu te siko place wana yo ozalaka kuna mais na réponse nini yo ko pesa par rapport ya mutuna wana parce qu'il faut éclairer biso éclairer batu awa azo s'adresser pe na nzambe mususu nzambe ya biso te ya wapi. OK. Pona bango ala ndenzambe. Mais tokuti ala azo sambela. Bazo boya Jésus que Jésus akoza nzambe te po asambelaka nzamba sambelaka te. Na contexte wana ala awa pe azo sambela po nzamba sambelaka te. Bango baloba bon nzamba sambela te mais awa tokuti ala azo sambela pona Muhammad. Nani ako exaucer prière wana soki nzambe ye moko azo sambela c'est que azo s'adresser pe na nzambe na ye. Voilà. OK. Nzambe wana sko nani po yo nani? Point d'interrogation. Tokiti na se. OK. Hadith o hadith. Ekomami na Abu al-Hassan livre komela bango boso batuni bazo ba livre bakenda otanga bakanisa teke magambo to lobe yimana mutu livre kombo na ngoza al-Tawhid 108 109 livre za ekomami na Abu Hassan eza al-Tawhid 108 109 livre oyo ekomami na mutwana livre oyo ezo confirmer bango balobi ke Jésus amonanaki nzambe amonanate Bible lobi ke mokoti akomona nzambe atikala na bomoy nzambe amonanaki te. OK. Muhammad ayebisi biso amonaki ala na âge ya 30 ans azana mandefu te azana mandefu te. OK. Sikoyo amonaki yende nini soki nzambe amonanaka te adisango tozu yango ya awa tolekisa. OK. Opesa référence ya hadith na pesi ya neo na uchi opesa al-Tawhid 108 109. OK. Yango oyo kala nabi sallallahu alayhi wasallam innahu kana iza arada awatokatisa potokende vraiment tina likambo. OK. Koda arra sallallahu alayhi wasallam rabbi c'est-à-dire mon Dieu rabbi fisur الشباب قوم بعينة الفيل 30 من عمره Muhammad alobi ke namona kikolo nanga na elongi ya jeune ya 30 ans oya zali na mandefu te sikoyo soki ala amonanaka te soki Jésus azanzambe te po bato bamonaki ye Bible lobi ke nzambe bamonaka ye te nde bakotelaka wana mais awa Mahomet ayebisi biso amonaki nzambe na bango na âge ya 30 ans na elongi ya mwana 30 ans
aza na ndefu te. Donc ça veut dire pas nzambe te. Ye pe aza nzambe te. Malembe. Tokozongela awa nzambe na bango azosambela. Livre mususu. Muhammad alobiki oyo nyonso akosala prière oyo ala sangisi ba ange bazosala pona ye akofuta madibo lamu bako limbisa ye masumu 10. C'est que na contexte oyo ala zalaki pena masumu ifo limbisama baboya te eza enseignement ya Muhammad. Bandira omala, bandira omke. Tozongi na Coran chapitre 33 verset 56. Okay. Oyo lobi ke ala asangisi ba ange bazosambela pona Mahomet. Bino pe ba ebondimi bosambela pona ye. Toye awa. Livre ezali al-Adab al-Murfad ekomami na 643. Livre ya 31, hadith eza numéro 40. Muhammad alobi boyi oyo nyonso akosala prière oyo ya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi soki musulman moko asali yango soki mutu asali yango mbala moko bakolimbise masumu 10 oyo asala bakobakisele bolamu 10 na vi na ye siko prière oyo tokuti pe ala asali yango po na ye ala pe alimbisami masumu 10 ezali kambo ya mafuta ala pe alimbisami masumu 10 pe masumu ala wana ezaki masumu nini toyeba yango pe nani alimbisi ye parce que ye nde nzambe enseignement oyo eza clair poto kanyeta na kati sikuna problème eza nini christianisme tozo kende na libulu pourquoi connaissance eza te okay oyebi ke navandaka na kanisa ke loko mo esekisaka nga chaque jour na sala débat na pasteur moko na Goma église na ezalaka na 3 lampes po Goma eza en place babenga 2 lampes na 3 lampes côté à 3 lampes pasteur wana aye bachaki nga na ba question réponse parce que nga na ba question réponse abandoko esa bango alobi Nathalie ka aloba makambo ya pake akufaki ya sekwaki na yebise ka papa na oseke atuninga ozoseka ni na yebise nzambe na yo akufi liboso yo tikali parce que olobi Jésus ya nzambe mais ya akufi yo tikali oyebi kaka eloko wana mutabando tan la passer Bible comme musulman pona ayebisika Jésus akufa Jésus akufa hein Jésus akufa pona biso yende akufa kande basala makelele wana na yebise mais ozoka muisanga na malembe o nakamusio na nini omoni siko makamna olobe elekele na bite elekelanga te eloko esala na kamwa ezake ozoloba ke nzambe na akufi me yo ekelamu na yo tikali eza pena grave oyebisaka nzambe na akufa ki me yo tikali tosana na plateau me nzambe akufi kaka eloko wana mtu atangela pasteur Bible akoma musulman nini manque ya connaissance wana basé nanu ya koyeba qui est Jésus normalement parce que ceux qui bayebi qui est Jésus ceux qui ba musulman ba ko sala débat sur Jésus bango ba yebi que OK bazolo bela la parole faite chair oya botamaki na Vierge Marie nde o bazolo bela ceux qui ba lobeli Jésus Christ bango ba yebi déjà que Jésus Christ c'est le Dieu véritable c'est 1 Jean chapitre 5 verset 19 à 20 bango ba déjà que c'est lui le Dieu véritable mais connaissance o ba ko zo nde nini ceux qui bazaka ka yeye likolo baza likolo bazolinga koyekola te donc pona bango mutu soki ayebeka ba verset mibale ya Bible ya pasteur apôtre ba pombe bandi tikanga nanga nazana eloko nzambe eloko nzambe yango sans connaissance okokende musika te eloko nzambe na mafuta mais sans connaissance mais ata mafuta ngo zanango ndenge nini ko batela mafuta sans connaissance voilà parce que même vie éternelle ngo nzamba zo tielango condition il faut connaissance ezala connaissance hein dans Jean 17:3 le vie or la vie éternelle à ceux qui te connaissent toi les célèbres vous avez déjà connaissance ces awana il faut oyeba mais yebisanga soki olingi koyekola te olingi kozana connaissance te ozaka pasteur ozaka bishop archibishop bakomba mi pesaka ebele wana boluka connaissance po bovandisa musala oyo malamu po eloko soko yebi yango nde kosala ngo malamu soko yebi te okosala ngo malamu te c'est pour cela nzambe na nyonso wana ayokeli bango mawa asali nini atali ke non bato bazo comprendre Osée 4:6 te bazo comprendre te makambo ekomoma wana c'est que faut na faire comprendre bango na mutu aye kozwa connaissance a confier ngo na messager Emmanuel Dodi na yebiso makambo su prophète messager Emmanuel Dodi alobaka pour comprendre ngo il faut belisa mutu
pour comprendre il faut belisa mutu tant on a ah ok non même makambo délivrance yende mutu zamba confie délivrance parce que délivrance c'est ça musale belé délivrance c'est ça ko chela mutu maboko amente bako sabato ils ont processus ils ont un processus bayebi délivrance te pour nan milimo bayeba ka place utaka te bazo yebate mais nzamba latisi connaissance en les prophètes messagers Manuel Dodi eza pona ko sunga mangomba o ezo telingana kapamba pamba ezo telingana sans connaissance donc mutozo azomi pesa comme na osalela nzambe mais tuna ye musala nzamba ngo eza nini ayebi yango te nini nzamba lingi ayebi te do ye pona ye nzamba salaka nzamba tout ozo kuta imakele na makele distraction na distraction déjà en procès c'est pour cela sali baza en procès na musala biso tozo sala ngote pona ko critiquer batu ne batu ba oyokela biso il faut baza na souci o biso toza na ngo pona bango OK parce que ezana ba oyo baza pe na souci wana il faut ba yekola ko yekola wana ezate pona ko finga mais ko yekola oyo et ko pesa ye pouvoir parce que connaissance c'est un pouvoir et ko sunga ye un jour ya kobikisa molimo mutu par connaissance mais connaissance et pas prophète messager Manuel Dodi mais ozobo yango ndeni yango tobenga bango chaque temps tobenga bango siko bango bamona lokola tolinga tokomisa prophète Manuel Dodi likolo na bango tout te prophète Manuel Dodi azapo na kosunga bango nde bazo comprendre yete bazo comprendre yete soko tali outi na église moko songolo okoti na message de la vérité même un mois ya pamba okomona ke okozala yo ozalaka place mususu te différence ya biloko ebele kozala parce que ozana liziba ya connaissance je pense to sokeli wana makambo oyo ya Jésus-Christ dans le Coran eza mulai to nous avons mukie pour ceux qui te côté songo nyoso to ebele de père que bana nzambe bakanga loko ya malonga te faut bazwa mukie ba maîtrise on va répéter et puis semaine wana alors papa tu as mal à éviter osana le comment ba oui mukenzo le bien va to kota bongo na ba question oyebi que problème ya thème tozo développer c'est la connaissance oui soki basali nzambe belé bazolanda biso soki batangi na Osée chapitre 4 verset 1 Osée 4 verset 1 mais bango bakena mingi na 6 mais ngai na mebi bango na Osée chapitre 4 verset 1 mais bango basotaka 1 bakenda na 6 il faut ko banda na 1 ne oyesiko na 6 nini Osée azoloba na chapitre 4 verset 1 alobi boye écoutez la parole de l'Éternel enfants d'Israël car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. L'Éternel a un procès. Nzamba azo samba na batu ya mboka. Azo samba na ba mobona nini? Parce qu'il n'y a point de vérité. Parce que bazana vérité te. Deux, parce que bazana miséricorde te, bazana mawate. Trois, parce que bazana vérité te. Omon bazangi vérité bana miséricorde te et trois mamana likamu parce que bazangi connaissance problème baye ba mutu nyonso ya zangi biloko misatu azala mosali ya nzamba azala pasteur azala soi-disant bishop archibishop prophète soki azana vérité te azana mao miséricorde te azana connaissance te ayeba ke aza déjà en procès avec l'Éternel nani asamba na nzamba alonga ye azate c'est que bakolonga te yami ndesi koto sauté tokena Osée wana 4:6 la Bible dit mon peuple des peuples et banda ko samba na nzambe parce que bazangi vérité bazangi miséricorde bazangi connaissance nde na 6 alobi mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi la connaissance balobi peuple les a détruit parce que zangi miracle parce que bazangi prière ndenge ndeko mukenza alobi okozana na balosambo molai ya ba 100 jours ya ba 1000 jours mais losambo wana soki eza na connaissance était za ni les sans effet voilà pourquoi pendant ces temps prophète Emmanuel Dodi bango bazozola ye na nzoto
Bazoye na molimo parce que c'est une bénédiction pour l'humanité. Bénédiction prophète ayena ngo ayena mituka te ayena ba avion te ayena ba mbongo te ninge bango bazola kisa ba mbongo ba bituka azana waza wana te. Richesse ya prophète messager Manuel Dodi ayena yango c'est la richesse de la révélation de la parole et sa richesse ya connaissance ya koyeba nzambe ya solo oyeba musala ya nzambe wana omiyeba yomoko oyeba pe musala ya monguna. Parce que biloko ebele ndenge mukenzi azolobela yango azo révélé musala monguna par rapport na kuna ya zalaki mais pona biso ba franchi biso ba oyo tozana prophète messager Manuel Dodi et pas na biso za makambo ya sikate parce que ce sont des choses nous sommes habitués à la connaissance. Prophète a révélé ka ba profondeur moko ya liboma tango prophète abanda kolobela makambo nyoso oyo nano ndeko mukenzi nano akoma franchité. Voilà pourquoi bandeko bolanda biso na ba sentiment te mais bolanda biso avec vraiment avec bokebi nyonso boyeba ke cet homme ici bazolobela ye mingi bazolobela prophète Manuel ezolobela ye pamba te il c'est une bénédiction pour vous soki bolingi bopambwa mana ye bolanda kaka chaîne ya église babengi yango prophète Manuel de TV officiel. Et à partir de mardi prochain, école et fongwami, ne kuna mena les prophètes azako salini azako s'étaler, azako étaler ma connaissance dans le domaine nyos, parce que c'est un homme complet. Voilà. Ezali kambo ya mafuta le sabino toujours émission Oyo ezali wana pona ko songabino ceux qui ozanga ki connaissance ozo connaissance mais tu le vis boyer. Toza wana te pona ko pesa bino ka mitindo salabo non big pena na stilo na yo pena kaye ezali pembeni soki motuna ezali okomi soko silisi numéro ezali wana otindi motuno na yo question na yo to mona na azwi likambo moko lokola papa oyo atindira biso message moko aza quelque part azana furumume donc un musulman a violaki mwana na ye ya mwasi ndeko mukenzi papa wana zoloba akosala ndenge nini po mwana ne aza mukie. Ce qui est important est que même na musika musakolia kosunga ye pona délivrance ya mwana parce que atiki bajini moko na nzoto na ye azui pe biloko moko na nzoto mwana alobi bien ki azai marabout. Oui. Donc bazwaka force yo mona bato ebele donc ata na kati ya ba musulman ba marabout bazali maraboutage ezo salima na nini na ba verset ya Coran ba marabout ebele ba itiza na après l'islam. Oui. Bazwaka bongo pona ko renouveler ba puissance yango mona mtu mususu azwi dini moko atrabaka na mais dini wana a recommander que ndenge za boye il faut obebisaka mwana chaque année. Soit au déverger, au limbisa terme, au déverger moisi. Chaque année, pour un renouvellement, il y a ma kamonayo. C'est ça. Mais, il y a un monique à baby simon à maison à ma kambomo que ça spirituel au ya yebite. Il y a cause à la magambo le bela, à cause à un regret à que non, moi, nanga a baby na ajam que mais à yebite que a baby donc mingi na kati. À venir, il y a mon. C'est très important. C'est ça le problème. Donc, solution, à côté en contact avec les prophètes messager Manuel Dodi, au copé ça y est numéro, retient numéro, abenga prophète messager Manuel Dodi na 090 36 78 300 090 36 78 300 et un numéro direct à prophète messager Manuel Dodi. Ce que vous avez au message, même à distance, les prophètes, il va vous aider et moi nanayo à cause délivrance pe à cause la na kimia. Merci beaucoup. Voilà. Soit soki okangi numéro malamute okomi message na numéro wana bakotindelo numéro ya prophète Emmanuel Dodi. Alors voilà. Papa Mukindi. Ba question ezali tellement ebele ezana ndeko moko a tunaki motuna lobi boye. Amonaki na kosala ba recherche akutenaki na statut moko Emmanuel est-ce que la image wana pour la lingi question nanga ya accompagner image wana amonaki ndeko musulman moko avandi na kiti pembeni azali na statut na yepte so kotela na télévision
mais ce côté li bien statue wana matoi likolo eza la corne matoi et puis na mopanzi boye maboko mibale. Pourquoi le boko ezalaka gauche na droite mais aye ekenyi surtout mopanzi moko eza pourquoi alors bi lisusu a remarqué même signe na tapis ya ba musulman a retrouvé que même signe na tapis moko eza dit à quoi pourquoi image ndenge boya ko bangisa ezala na kati ya Islam pona ndeko oyo asimbi yango totiki tozoke direct na pierre noire na alkaba po oyo eza na kati eza na kati ya oui. alkaba OK wana na pierre noire eza la kawana na se OK mais eloko batie likolo statue wana nde tolobela nano totika oyo ona nde eza très important très bien nayebi okose rappeler jour moko awa nalobaka ke makambo ya pierre noire eza ebele oui eza na makambo susu je me rappelle o naloba te le problème c'est quoi et puis naloba awa avant Muhammad aya na islam ezalaki na bakuraish o babandaki kosala prière ya bango ya shirk c'est-à-dire ba tobenga bango banani tobenga bango bato science okite tobenga bango banani na même place na alkaba babandaka kosala ngona ba statut eza tout eza na kati mais Muhammad aye a changé eloko te même ba pratique oyo bando salema na ba sataniste nde oyo salemaka bango pe babandaki ko tourner alkaba ne ba musulman bakenda ko tourner yango kala hava Muhammad aya mais pratique salemaka na islam tilelo balata babanda ko lata bilamba boy na se eloko te yango ba musulman bazo sala tilelo so bakei kuna donc oyo nyonso banda ko salemaka la na bato wana ba changer ka rende longi ba kuveka elamba wana ya likolo oui makambo nyonso salemaka la na bato bakisi wana c'est la forme qui a changé mais les fonds restent les oui eza ya bato oyo bato akisi oyo ya kala po parmi bato wana koko na epe azalaki wana koko ya Muhammad oui azaki pe donc mama na muto akisi parmi bato oyo babanda sala ba prière ya na alkaba oui oui OK c'est pour cela ngana lobaka awa ke makambo ya islam eza mulai c'est bon merci beaucoup Emmanuel c'est bon je pense que na répondre dango na ndenge moko ya mayele po statut sikoyo statut oyo le boko pourquoi de maboko lesika moko bakosa ke ezalaki lolenge balakisaki Muhammad ke nzela nzambe eza mibale OK nzela nzambe eza mibale pona soki gauche soki droite Muhammad aponaki droite mais nga nalinga na tuna question soki eza bongo est-ce que nzambe po atuna yo question bozo na alliance il faut ebiso sala statut alliance eza na motema mais statut aiza alliance te oyo ezali bondoki ya islam parce que tisikoyo ezalaka kuna eza bondoki eza présentation tokoya mbala mususu pona kotalisa monene ya makambo susu ona lobaki te so otali na oloba ngo avec réserve ona lobaki te donc eza nango ebele makasi mais pona ndeko atunaki mutuna o ayeba ke eza signe moko satanique parce que esalema kala va maome azala biloko to ezalaka bo biloko to ya kala eza kuna elongwa te même na prière basalaka wana esalemaka o esalema kala ya onde asalela atilelo changement eza te OK toleki na deuxième statut Emmanuel Mwamba tshilanga ya mibale oko proposer nga wana ndeko mukinzi toyebi télévision ezali radio te ndeko mukinzi tela na image wana kuna expliquer biso biloko aboyo ezo se retrouver ndenge nini na kati ya Islam yebisa biso utilité nango ezani wana monyeti mutu na libumu makolo maboko ezali na livre moko ebenga makamamba ul husuli hikma ezali ba livre ya magie islamique livre ya magie islamique oui ndenge eza boye eza na misale belé omoni na yokaki si je me trompe pas jour nini prophète apesaki démonstration ya kindumba ndenge milimo etikalaka pénétration et pénétration sexuelle omoni
Il y a un biloko ebele. Oui. Ba jeune, bazala même ba chrétien, ba prophète, ba jeune prophète ba ola mokala mokao mikolo yona ba wenze wenze. Bazala très vigilant. Parce que ba sale laka, ba mo prophétie na ba mi balé, ona ko sala ngo kindumba na ba jeune fille. Mais ba yebaka te o ba katia ko sala. Omoni ezana ba film sous. Bazala ka utiliser sans le savoir. Ya biloko. Ezana ba prière moko. Par exemple nga naza cadre na entreprise songolo. Na saleli biloko moko islam pour et protéger musala nanga. Wana ka eska mutu sinya liboso. Wana. OK. Na kozwa prière wana saleli yango. Ezo barole belé. Mais ezana ba tactique ko salela yango pona likambo songolo na likambo songolo. Ozui yango osaleli mwana mwasi wana o récupérer ye. Na sens spirituellement aza engagé. Mobali nyonso akokouche na ye ezo augmenter makambo epana yo. Yo biminanga motiki makambo ne pana nga. Etikali epana yo. Soki na zu partenaire mususu. Donc soka akouche na mobali nyonso. OK. Donc chance bango balingi chance to le bela chance po bango balinga chance. Étoile avenir ya mutuana eye poto. Donc des pesinga makambo côté naza. Donc ils ont matis entreprise. Oui. Voilà. Donc yo oza au service. Tout à fait. Sans poto yeba. Voilà. Yo kansi ba chéri ba tolula yo. Donc comme donc aux autres tirer ba profit ya batu nyonso ozo bima na bango. Pona mutu mususu. Voilà, pour l'entreprise. Oh là là, oh là là. Omoni mobali nyonso okoucher na yenga na bénéficier. Parce que spirituellement na engagé yo quelque part. Donc ozo salela. Okobimaka na na mibali pas problème mais nga na yebini nazo bénéficier. C'est pourquoi ndeko na yebi que même na Kinshasa et ana batu mususu batinda kabasi na bango. Oui oui. Abima na mibali mobali na yaza conscient. Oui. Ayebi que chéri na za ba bebe liba. Voilà, zotinda ye abima. Azana l'aise. Ali. Maintenant, yebi pourquoi zotinda? Ya yebi. Parce que yebi nini azo récupérer na batu nyonso mwasi na yazo bima na bango. Yazo mata. Yazo fula. Même na ba musicien, même na monde de musique. Wana tu mobali na ngata kaneza zuwa te. Voilà. Mais ça zuwa te mais yebi nini wazo sala. OK, ndiko mukenza façon. Pona epesa yo makambo fi wana akozala utiliser sikoyo elo na yo kelaka bandeko na biso ya basi mawa eza nini supposons ça na eloko bongo miyebite vi na yo ozandeni. C'est pour cela na zongelaka chaque fois baluka délivrance. Sikoyo bakoy bandeni très important. Ekozaka mutu abima na musulman de fo luka. To est-ce que ça va cas particulier moko boye ba to ne vraiment ekozala difficile parce que le bande question bien. Na lobi boye. Bana baso na baluka de o bakoluka délivrance. Ezaka ba o babima na ba musulman to ezapena ma bakamu susu ki ayibi ke na bima na mutu téléphone na lokelenga nzambe na. Ezalaka pona ba musulman même na kisi bako sala lobongo. Ba utiliser yo. To bache yo lokola po moko boye. Donc yo zozo akuna ozo yelanga. Eza lokola muto salela molimo mutu. Donc na osalela molimo na yo na bomi yo po molimo na yo esala makamu nanga. Ozo comprendre? Nde wana. Sikoyo toko chango kocha bango na équation te. Nazala souci babi kata na loba Kinshasa pona ebi ba fi ebele a. Na ebi bango ebele a makamu basalaka. Mais bamona nde musika te. Tant prophète Emmanuel dazo révéler makambo na nga vana ka buna otala na bula makambo ebele makasi. Mais vérité o nyonso nzamba pesi yango c'est qu'il a pesi solution au sala. Amen. C'est pour cela na yebisa bango que mutu oyo aza bien pour le moment na délivrance na fonango c'est le prophète messager Emmanuel Dodi. Baluka délivrance pona koboya makambo onyonso parce que lobby est réservé makambo mabe. Emmanuel Mambazong c'est nga sous deuxième image avant papa Chamara oui. Oui, n'a complété ndeko. Voilà pourquoi le prophète et messager Emmanuel Dodi a lobby boye. Oui. Eza malamu te na vie mwana mwasi abanda relation amoureuse na un homme marié.
abanda relation amoureuse na un homme de Dieu, soit tobima na pasteur, abanda relation amoureuse na nganga. Yo zolanda biso soki na vie na yo relation na yo amoureuse ya liboso obima na un homme marié, obima na nganga, soit un marabout, soit un musulman, soit au bandi relation na yo amoureuse ya liboso na pasteur, yebake vie ya mutu wana, vie ya mwana mwasi wana eza ya kobeba. Il faut oya koluka okutana na prophète messager Manuel de pour les cas de délivrance, parce que délivrance on eza na secret. Secret ya délivrance on a pona ko bimisa, parce que les rapports sexuels c'est le rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Et à makambo yo bazouye pa na yo, et à makambo yo mobalo na tiki kati na yo. Maintenant puis sur le plan spirituel, moi na moi si nyoso abimi na mobali, soko bimi na mibali 20. Si le plan spirituel ta boya na mapoyo boya na bango physiquement, mais spirituellement mibali nyoso na bazala kati na yo. Otambola kana bango. Compte nombre ya mibali obima na bango. Atoka bona na bango bapesa yo jipe, bapesa yo mbongo. Mbongo ne sesi la no. Mais conséquence des mères et puis mibali on a bazana yo. Toke na côté à mobali. Mobali nyonso abima na basi 10 et 20. Si le plan spirituel atoka bwana na basi wana. Mais spirituellement par là basi wana bazala kati na otambola kana bango. Conséquence et kolanda yo. C'est ce qui fait aujourd'hui ba divorce eza ebele. C'est ce qui fait aujourd'hui même na ba pasteur qui ndumba eza ebele na ba pasteur, parce que ba leka na délivrance ya pénétration na copénétration sexuelle. Il faut ko bimisa mibali kati na mwasi, il faut ko bimisa basi kati na mibali. Ne même yo pasteur ko sale na nzambe bien. Yo zo mbenga prophète. Mais tu n'as jamais passé par la délivrance, il y a pénétration, pénétration sexuelle. Oa prophète ya kindumba, atozo tie la batu maboko. O tie la batu maboko ya nini? Ozo pesa bango molimo ya kindumba parce qu'on donne que c'est qu'on a. Vous êtes ici na bendi bandeko nyoso baza conscient ya vina bango batalisima, nenge ba vina bango ebeba. Babenga numéro 1 un prophète messager Manuel Dodi. Il est le seul homme de Dieu à qui Dieu a révélé le secret à délivrance totale et parfaite. Ezali kambuya mafuta, c'est l'onction qui fait la différence. Ongai fille de chance. Ongai vrai chéri. Ngai misaka ba bébé balela kangai. Tala ba bébé. Tala vina yo. Soko yebi ke na vina yo mutali boso a deflora ki yo. Pour le pépélé. Mutali boso a deflora ki yo za moas mobali yande kona yo. Yaya benga biso. Na kata utima patisia lobi na zolanda nini video moko boye mwana mwasi mo azosokola na piscine azola kisanzoto na yalobi nzoto epanzela batu mabala alobi nzoto na ngao mibali ebene na panzela bango mabala bakoma yanga ngalo bitala mwasi oyo azali jingi azana mayelete ayebi apanza mabala ona nini oyo mibali wana batika kati na ye atika li epave ya pamba. Ezali kambo ya mafuta Emmanuel Mwamba télévision eza radio te zongi selanga même image a expliquer biso deuxième dessin ezali wana ndeko mukendi tala yango malamu oya mibali bino bozama kasi na ba recherche et ça les maka soit pona kotindela mutu jini oya mibali wana okotinda soit pona kotindela mutu jini soit pona succès pena musala tango zo benga jini wana pona bandeko biso kotindela mutu dembe ka démon oui. Par exemple magamoni ezala mingi na islam musulman ezaka ba génie négatif na positif ne bato balobi ba misu bazalaka malamu pona ko kinoko sala makama malamu nde bato balobi ba maladi démon za malamu wapi parce que démon za la malamu déjà wewe ukika kombo aza saint esprit te ya molimo ya malamu nde saint esprit mais soko moni babengi démon c'est un génie positif wapi soki génie positif batika biloko wana génie positif siko génie positif oya mabe nde oyo biso toloba nde tolobela ya mabe ya malamu nde batami ok soki oyo nde ya mabe pourquoi izo salima na ba verset ya Coran na bango batika bavanti wana papa ndeko Emmanuel pesa biso image mususu wana tu comprendre déjà ndenge voilà tala image na malamu maboko liboko uti kotoyo
mususu euti koto ebimi lokola fraternité. Expliquez biso nani malamu. Oyo ezana makambo ebele kati nango. Premièrement, ezwaka mariage ya butu. Ah? Oui, ezana mutu oyo alingi amata na musala. Mais il faut asala mariage na mutu oyo akobanda kosimba succès na butu. Et quoi net femme de nuit, to mari de nuit. De nuit te donc bazaba lien de rencontre na bango mibali. Et eza lokola kisi nyonso eza na mutu asimbaka yango. C'est-à-dire nazokoma ngaso nazokoma nalingi nakomisa bato wana bakoma malamu mutu wana bakosala yango na molimo to mwasana akobanda koya eza na bacondition obanda opesa ye mwasi wana akoboya koya mais ayebisi ye luka mwasi oyo azalaka periode na ye. My goodness. Bima na ye soit obima na ye te récupérer mouchoir oyo asalelaka jour asilisi periode. Ok. Ozwi yango soki azwi yango ye ayebi place azokende nango na baseremoni na bango bakosala esalaka makambo ebele ezala mpona libala ezala me mpona mvutama. Donc musulman aza na droit koamvute yo mwasi ya bato omeli yo libala abotoli yo mama maboko ya mobali na oboyi mobali na moi makasi nalingi yo lisusu te eza envoûtement ezwa barole ebele ebele vraiment. Alors, dans tout ça, ce qui est banazambe batali, et le konini peut-être, nga surtout le kozo salanga pas ces ali, ndenge ni ya ko récupérer papier mouchoir wana. Et ko ça ta bazo salema to ba ko pesa ngambongo to. Non. Et ça les comment? Oui. Par exemple, ils ont basi soit dans la période na ya bolinga kaka. Yeye sa eloko te na osokola mai boyoka benga yo flat awosola na gérant to garçon de chambre mama nangai basombi drap balongoli drap ya hotel batandi drap mosusu drap oyo ayaki nango siko drap wana soki bino bosisi makambo na bino aza deja na consigne ke akoya kozwa drap wana po de toutes les façons makila wana ekotikala na drap. Oh matoki te yaya. Oui. Ekotikala na drap wana. Donc ako changer ngo na forme que après besoin na drap na ya sika les bien travaillé. Atandi yango asori na bato hotel bandimi ya ngoli ya bango. Po bone ba obima na eti bokene ya bozonga. Kwa yebi geloko na ye ba kolongola ngo. Aye a récupérer. Makila wana ezana ba condition na ngo basalelaka. Makila wana joue ka succès. Makila wana joue ka na prédication na ba passer au monde na oyo. Et ko ka rappelle libota ya mwasi, ko bota mwasi? Siko magina yo kasi bazo ngobana. Yo mona ba spiritualité nous sommes mona ka awa. Ezana ba provenance belé. Tout à fait. Ba comprendre la mode. Ezana ba provenance belé. Ezana makambo susu, mabota susu, mutozo bota te, mais cause eza yemo. Mais manque il y a commis ça là dans l'examen de conscience, donc on a la connaissance des athées. Pourquoi on a l'examen de conscience? So une connaissance des athées, on voyait bagarate. Pour retrouver au moins tout ce qui a aidé le côté, nous ça la monnaie normal. Yé pour na yé nous so eza normal. Ndé rôle et le quoi na jouaka. Et quoi joua p ndenge tout ça na moto soigné. Dans le big a fona salé mabe. Na otinda yé. Alati. Yé nani. Génie. Alati yo. Anima maladi. On a même balango et ça ma pena ba église. Eh ngaye. Et ça y a ba église comment? Oyo na église ba travail kana dans le sens que na kotisi yo et loko. Si ko nga na télécommander ngwe bande oluna na katina. Yo nani? Yo nani? Okoto bindenge nini? Ah Seigneur Jésus. Ye nde azolo ba donc ngande mutu nazo télékité. Ce qui est sili abimi. Zokande alobi makambo alukuta panzi église. Soit à panzi famille libal. Ya babilo koyo ezala ba provenance ebele. Ngata yebi pasteur moko na mbujima. Shadaye kalinga ibato o bazana mbujima e ba yebi a sala succès na quartier moko ba benga mo quartier la terre. A sala succès danger na biloko.
mais condition ezalaka nini condition ezalaki atravailler 2 ans sikoyo kosalema na 2 ans wana nga na bagene ake Tanzanie siko ntango abengi nayebisi ete nde eza boye il faut orejoindre nga awa toyeba ndeni ya kosala sali mpe ndenge nyonso akomi aye nakutanisi sikoyo na chef moko mpe ya Tanzanie basala makambo na baake kuna lokoso akezwa biloko oyo elegelaki ye akomi na mbujimai frappe ebandi frappe kaka ya bongo eloko ekokota na obenga ngo kaka boye na télévision ndenge aza balikota ndenge ozokota soit nayebi ke obozala na mbongo naoninga naloba eloko moko boye ekotisa confusion na kati na bino mponga na nsima na récupérer nayebisi omoni soko ozokota awa bapasteur les chasseurs des démons bande bayoka biloko wana baboye mosusu azaka awa nikolo oyo na ye kanda azaka ana kimbango Keke malembe papa. Kimbango aza jeune moko bape muluba aza pe na chaîne moko na tente oh ye pasa na makambo wana oui d'ici là na avertir ye po abimi soki azongi de azongi lisusu po adeleke mutu moko ya mouvement ya beninga ok azaka na kimbango le problème bateleki de ye alobi mais mutu wana yoka pase makambo ekomeli ye fini sikoyo aye na mouvement di na recommande nini il faut akende koluka nzoto ya ndundu po bakundi lelo aka nzoto ya ndundu bakundi lelo oyeba ne okotamo nde matika ba cimetière au mona eza makambo cimetière omona bato basala na cimetière bakope esala makuna bato basala cimetière bazala na mbongo bazala na mbongo bazala mbongo butu fort bakoteka famille na yo oyo akufi lelo bokundi soki moto aye na cérémonie na bakotimola libulu babimisi poza bato mosusu azwi biloko soki asili cérémonie bazongisi na kati oyo mosusu oyo balobi akena ya kokena ye bazongisi cercueil vide ya kena ngonga nde bino bachasseur de démons tout d'abord il faut bozala na délivrer na prophète Emmanuel. Voilà pourquoi les prophètes délivrance le prophète Emmanuel Dodi aena yango avec le prophète Emmanuel Dodi bato bakoya kate les gens sont délivrés avec dignité. C'est ça la différence et la grandeur. Mais ce qui me on sait qu'on saisir tout ça ce n'est pas ça. Mais okokuta biloko wana te. Basalaka. Eloko moko na mona kango il faut la cause la personne qui na moisson. Prophète azosamelisa liboso bato bazokoya bango moko. En distance. Ezateki azolobisa bademo. Bademo bandi koloba yo nani oti wapi boye na boye biloko wana prophète Emmanuel c'est la grandeur. Asimbaka bato te atindika bato te kana distance nguya wana Nzambe pas quoi utiliser oui il y a dans les biens et aussi dans les mal. Mais dans les mal izaba oyo ba escroc bazoluka mbongo na kombo très bien wana niya sone za très important parce que pratique wana ya mabe ya ba oyo bazaba escroc bakoti na musala Nzambe pona propre mabongo. Merci beaucoup télévision Ezali Ngonga papa Chamala seconde vraiment merci beaucoup balani nyoso ya likambo mafuta makambo ezokoma elengi makasi elengi siko surtout ane oyo ba carte kozala ebele eza ane moko ya somo donc eloko pe ko telemisa musala Nzambe ezate le prophète Emmanuel Dodi a une grande mission. Il faut batu basala nini babika et bino bozolanda likambo ya mafuta connaissance bozolanda et l'objectif c'est quoi? Objectif biso tozana yango ezali batu kaka babika. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour que les gens soient affranchis, délivrés. Batika nzela ya mabe, balanda nzela ya Nzambe et surtout babika. Topesi merci na notre conseiller spécial porte-parole du ciel pendant ces temps, le prophète messager Emmanuel Dodi, Papa Losako. Merci na musala munene. Oyo zo sala, pe oyo o seme katina biso. Tongo lembate, nous serons toujours là pour être moto epela batu babika. Topesi ba nyonso bazuli ka libakuma la makolanda biso tika Nzambe tata apambola bino lisusu et prochainement tokozala wana au rendez-vous. Merci maman. Merci beaucoup Ndeko Mukendi. Seconde. Merci ma bande konoso bazo landa biso. Merci na papa Christian tous na photo. Merci na ba franchi nyonso tout. Oyo bazuli bako ya kozala na message de la vérité na
temps oyo baeli eza pena libakwa malamu na bango mpe na mikuti kati na bango esengo oyo wapi. C'est ça. Merci mpe na basali ya nzambe nyonso oyo bazolinga makambo ya enseignement semaine prochaine mardi à partir de 15h30. Mardi prochain, à partir de 15h30 et à 17h, et l'enseignement sur l'école commence. Merci beaucoup. Un grand merci à mon équipe technique. Un grand merci au prophète messager Emmanuel Dodi. Merci beaucoup pour la confiance et la considération. Kota la Busso, un grand merci à vous. Un grand merci au frère Benjamin Zekete. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. Nzeze, c'est ça? Papa Sungangai, papa, Sungangai. Frère Benjamin. Frère Benjamin Toukou. Ah non, ouais, il fallait confirmation. Voilà, sans trop. Alors, un grand merci à maman Nicole Feza, papa procureur de la République, procureur Raphaël Kazadi. Un grand merci à maman Aimé Massoa. Un grand merci apôtre Paul Tocha. Un grand merci pasteur Marcel. Un grand merci le pasteur Josué Kakima, et un grand merci n'a franchi surtout partout, et pourquoi pas aussi na maman présidente de maman Micheline Chouala. Donc grâce na ba maman Oyo ba kolisami na kati ya bonjambe pe na connaissance lelo basi ya ba affranchi surtout ba maman affranchi ba yebi ndenge nini ya kovandisa libala na bango na kimia pe na bonjambe tika ete kimia ya tata Nzambe ezala bongo na mabota na bino. Au revoir.